poste tokotika yango te na maboko ya banguna. Il faut to bengana ennemi azonga ti place autaki. Ba M23 wana ba royoka sukaina na bango. Parce que bazo sala neza maseki. Muntu akosa yo te goma mobimba te eza contrôlé na ba M23. Ba musicien pe bino pe bozali lelo tikanga lelo pe na yeli ba musicien. Ba musicien na biso Congo bozo faire partir pe na batu oyo il faut ba pesa farde c'est makasi. Alors poste wana ya fali pupa et ko benda pe na bandeko na biso mususu oyo baza ba musicien libanda et puis même na ba faire révolter na bandeko mususu baza ya Congo te. Po baloba non na guerre ya Rwanda. Alors si ko bino ba musicien no soto botikali ngaye na ba vérité. Parce que poste on a moni et ça dit poste ya fali pupa. Ici je parle étant que koko ba warrior te. On a solo ba soki fallait posta kite. En tout cas wana ngana ndima ke ba warrior ba silikelanga. Ndenge ni papo na biso poster te tozana bitumba parce que les warriors sont partout. Faire ça leader d'opinion. Soit bo sali sake makamana bo yebi ke ye ba to ba occuper la bango yete. Azane na audimat par rapport à falite. Et tout solo lango sko pemba ngobino bolobaka. Parce que ko visiter salle na jour ya concert ndenge to mona ki sega kufa ki awa il fallait papa chéra bête à concert c'est deux choses différentes. Ko visiter salle boko ki ko reporter ngo boko sabi sauter. Bilo ko faire à sali et ko ki ko faire révolter pe ba combattant lelo. Mais il faut faire révolter parce que tous les combattants, soi-disant, bosala combat, et ça qui combat peut-être pour un bundi ça fali. Parce que ceux qui fali muta sali loko oyo, même na lobby na sala wana, bo nga bo luka bo telema. Po ba yebi ke so bo telemi bo telemi pas fali ba kotala bino na internet, ba chaîne na bino parce que faire bo yebi so bo sali bon bo tala mana bino te. Ba bureau ya faire bozo continuer ko sali sa faire ba erreur ou soit yibino ayoka ka bino te. Namoni mutu mwa zoyebi sanga faire ayeba ki na yete. Oui, tonto pour moi le bango faire makambo bela yeba nengote, il est là pour ça akata ba ne ba suki mais ba bureau musala bango nini. Bino kasi président Fati ba information nyonso. Ezaka oui, premier mutu en face à informer na Congo c'est lui les premières institutions. Il faut yeba bango. Akoye bango na canal nini. Il doit mettre les gens qui est qualifié, qui est certifié au bandoyele ba information ya source. Président place boye eza boye et idem na ba musicien na biso dans entourage ya faire mutu ayeba kite ke mboka na minute oyo batu ba est kuna zo senga tozala biso surtout même moral boyeba ki yango te yango artiste un leader d'opinion président mo faut ça bien informé Faliti omoni azo kalepe akalaki makambu ya Stade de France o eza ba parmi babiloko oyo. Dad, Piquance. Pesa dad la caméra. On a quitté Herba Vaïda. Ça c'est dans la page watch tout à l'heure. Non, vous étiez. Non, ça va être affiché. Très Foucault. Ok. Donc voilà. Date, bon, on a affichage dans les obiments, bon, on a mon canal. Il y a son entourage, il y a artiste. Bon, Monique Bino de Sopi Bino. Ba fanatique mal compris. Et je ne pense pas que Bagola tu vas finir efficace. Mais bon finir efficace bo kufina Sony. Yewana atambola naï. Yami ba balé. Biso tole la guerre na est. Tala Karine na faire maramba osala. Total. Ah na go là t'as préféré mais même pas peur. Karine Mokonzi. Ça donne toujours quelque chose de. Pas peur de basket. Nation là. Ah na go là t'as préféré mais même pas peur. Karine Mokonzi. Ça donne toujours quelque chose de. Pas peur de basket. Nation là. Artiste. Yé pas yebi na marambele kana est ta bilo ta matala na ba sala biso. Papa, on a dit qu'il toque, on a dit bien, on a dit beau, n'importe quoi. N'importe quoi. Et ça, maintenant, n'importe quoi.
Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Biso, partout dans le monde entier. Merci beaucoup pour la fidélité Nabino. Merci beaucoup Bolanda Biso, partout dans Afrique, Europe, Amérique, Océanie, Asie, partout au Bolanda Biso, même dans la province, nyonso, il y a continent, tout y a pays. Merci beaucoup Nabino, tout vos personnes Biso confiance dans Vision Plus Télévision. Tant on a besoin Vision Plus Télévision parce que tout ni baou différence y en a. Alors Vision Plus Télévision, vous continuez toujours à aimer, à partager, à commenter et on sent la bien. Pourquoi pas il y a kawana kozalaka toujours connecté à la chaîne Nabino Vision Plus Télévision et pesa meli bongo ngai bino ya bino Jericho Betox koko ba warrior. Mais tout ça, la analyse sur le plan musical. Na nenge ya zolozi, na nenge ya buka muna, buka kukila, betu ni baou différence yena. Il faut tout ça la analyse. Merci beaucoup na première dame ya chaîne Oyo Bella Dinganga Master Nangai, la patronne moi c'est ya Mwindu Yangolo sans microbe. Merci beaucoup na bana membre nyonso ya chaîne Oyo botala ka Vision Plus Télévision en commençant par maman ya Losambo, maman ya Mobate Limpate, maman Pasteur Titi La Source, bambote na ebele, sans oublier Maître Serge Lukemba Oni Britannique Kouéate, Maître Serge Lukemba dans le bien que ceux qui n'azara na obandakala mais les lots n'aza boyete. Merci beaucoup à Maître Serge Lukemba Oni Britannique toujours bana ma tete nyonso na mikili na pesino bambote belé. Nana Lukoji pourquoi pas Nana Lukoji Muluba de Lix. Muluba de Lix. Mutu tout a moni kazara mwana ya membre ya chaîne Oyo bana membre ya chaîne Oyo. Boko melanga l'air sous na PV na numéro Oyo. Pourquoi pas na commentaire et que ça la bien parce que tu remercies Bino parce que Bino ne moutozo ça la que chaîne Oyo et mata. Voilà, actualité zo dominer toujours na makambu ya Est. Pourquoi pas to lobelango même si ndenge to so la musique et Congo toza ini Congo toza la bomoko makambu yo ngala lingaka parti politique na minute ezate. Biso tout to défendre cause moko biso tout to pesa farde se makasi pour benga na monguna akende pena atika biso kimia. Alors actualité ezali ko dominer congolais ne soza na souci kimia za na mboka ezate ke soki este kaka guerre eza biso na kini a to sepelaka te yango moni bandeko na biso ya Kinshasa même si ba vidéo biso totaki to sepelaki na ngote. Son Excellence Patrick Mouya alobaki ke non na pillage. Non na kozwa biloko ya batu boyebi pillage 90-91 ndenge sala mboka na biso. To marché to sala ba marche moko pacifique mindele ba mona pena ke tozo dénoncer Rwanda, tozo dénoncer Messi wana panzi lokwa Mandalala. Mais c'est Kagame parce que trop c'est trop. Il y a de cela 30 ans. Ya bitumba oyo et puis namba congolais oboza na kata makambo oyo boye bango bokozala pini parce que bolelisi botangisi makila ya bana mboka ebele. Alors tozo senga kaka na FARDC makasi na bino monguna akota te monguna zwa etandi ata centimètre mabele na biso te ndenge bozo bunda wana na yebi ke nzamba lola pesa na bino et puis peuple oyo azopesa bino makasi po bobunda po to longa etumba o parce que mabele na yo eza mabele na yo shebino ezaka shebino te eza peka shebino te congolais pena eza na mboko kozala l'est de roi Congo te. Donc c'est ça na même na bandeko bwana diaspora ba yebi et puis na diaspora pe tozala besoin to mona ba marche diaspora tozala boketu to ana besoin marche na yo. Tout le monde a marche au sensibiliser batou parce que tant que France a derrière ba Rwandais, Amérique a derrière, États-Unis a derrière ba Rwandais, biso na bandeko obozana diaspora boza partout, il faut ba mona ba marche zo salama, tozo tika bango kimiate ko dénoncer Kagame et on sala sukaina o wapi. Oh Jericho Betox, yo zo lebelaka ma musique, o lebelaka politique, te tango ngana ndako lebela politique. Bato belé bonheur soutenir ngati nazo appel
ya ba menace boyebi tant lo tia drapeau na kingo famille na ngata likili ya zati bon siko nzamba batela bato mais siko siko yango siko na partie mission otolobeli este tokotika yango te na maboko ya banguna il faut to benga ennemi azonga ti place autaki ba M23 wana ba royoka sukaina na bango parce que bazo sala neza maseki muntu akosa yo te goma mobimba te eza contrôlé na ba M23 rien luvunu eza na mwa ba localité et FARDC na makasi na ye akobenga na bango po parce que ata soldat moko te ya M23 atikala na etandi ya mboka na biso Congolais tika ko lakela mboka no mabe Congolais tika ko zoba photo akala tika ko zoba video oyo ya kala ozoya ko cha tala ndenge ba humilier FARDC tande basali boy wana benoza Congolais moko sans impact sans idéologie donc minute oyo na préféré ki na lobela mboka parce que toza na tangu ya oyo en tout cas mutu en tout cas aza bien te parce que tangu parti moko ya nzoto no ezobela eza ke nzoto mobimba ezobela oloba te ko lokola lito ezobela etalinga te nga kolo nzoto te este wana ezali parti moko ya munene ya République démocratique du Congo tokotika yango te puis ko trahir Congo tozo senga na président Fachi tous les bateaux bazo trahir Congo il faut pas payer en cash. Kobetok sur lobiango na lobiango. Alors, ba musicien pe bino pe bozali lelo tikanga lelo pe na yeli ba musicien. Ba musicien na biso Congo bozo faire partir pe na batu oyo il faut ba pesa FARDC makasi parce que boza ba leader d'opinion. Ba musicien boko wela ka intérêt na bino te ona ke ko beta concert boy ona ke ko sala boy te na minute oyo mboka eza na bitumba jamais tokoki kozwa to bano komona ba fête moko boy même moi je ne pense pas que ceux qui to circuler na capitale ville ya Kinshasa au mona ba bar lelo e beta musique moko boy ba bazo se distraire non este wana ezali mabele na biso soki este vandi kimia te na Kinshasa pe tokozala bien te alors ba musicien Fally Ipupa premier jour quand makambo e bandaki a posté même na journée ata ba 5 postes pona bandeko na biso ya este d'abord kota la musicien la kwa Fally Ipupa soki lelo ba Diamond ba Davido même ba 50 Cent ba na États-Unis même ba Rihanna même ba musicien africain pe ba musicien du monde ba musicien français canadien ba tel lo ba bi oh mais na Congo baza na musicien oyo lelo asa porte étendard à musique ndenge ni nazo s'occuper a otala ma esto akipa ngote alors poste wana ya Fally Ipupa et ko benda pe na bandeko na biso mususu oyo baza ba musicien libanda et puis même na ba faire révolter na bandeko mususu baza ya Congo te po baloba non na guerre ya Rwanda alors siko bino ba musicien no soto botikali ngaye na lo ba vérité parce que poste o ngana moni ezali poste ya Fally Ipupa ici je parle étant que koko ba warrior te na solo ba soki fallait postaki te en tout cas wana ngana ndima ke ba warrior ba silikelanga ndenge ni papo na biso posté te tozana bitumba parce que les warriors sont partout tous les musiciens bozana ba fan na bino baza partout na kati ya Goma wana to na kati ya province wana munene wana ba warrior basé belé et puis les warriors sont des Congolais alors tous les musiciens na moni ba poste na bino te donc makambu ya este tali bino te mamu ya este tali nango bino te bozo la ka intérêt na bino c'est pas normal Fally Ipupa a posté presque ce qui te continue page na officielle au moment que Fally Ipupa a posté ba poste ebelé
aposta ngote pona bino ba mal compris bo tala biso bo bake matalana non. Aposta yango parce que chaque fois fali pour pasaka tout près na makambo ele karana este. To rappelera bino que docteur Mukwe Kazawana amona ba don ya ba ambulance o fali pour pas pesa na este. Amona ti le longa continue ko sala ba don et projet mo rekendaki kuna projet ya kotonga. Ba école ba hôpital bo mona ki yango ezama ki onate bo mona ki soule kauka pazuzu ndenge bakendaki este. Alors lelo pourquoi lelo ngana mitunaka ba musicien na biso bozo belela na ba fan na biso bo belela keke intel aleki intel na mbongo koto yo ngai patron ba musicien congolais koto ngane boss koto ngane boy po boza na mbongo boza na ngo lelo eza ba fan nde mutu basalaka ke ba musicien bo vivre. Alors partie ya ba fan ndambu eza na este o ba streamaka ba vidéo ba clip na bino ba sombaka bino sur les toutes plateformes ya téléchargement. Alors ba musicien nyo surtout bo poster té o ya komona ke ngai na lobi mabe fiba lisu bambanga libanga na télévision pona Congo na kono ba vérité. Na mona ki lobi ba ndeko na nga ba décor ilonga ba mobikisi ba marcha ki lobi na ba marcha lobi ba vidéo ezali ba ndeko na nga ba comédien ba marcha ki lobi. Et ça déjà signe moko ya bien côté comédie tout le monde quand même ba comédien ba bimi ba musicien ni poste ni ko compatir na batu ya este bo kosa bango bo soba bango to ko beta ba concert to ko tinda mbongo ti lelo ba musicien nyonso na otanga koma musicien moko te awa tous les musiciens ba betaka concert awa ya ba stade des martyrs oh ya ba boye ba kosaka ke ba ko tinda mbongo na este c'est le moment ata mbongo ngo ti lelo bo pesa te mais c'est le moment bo pesa ba don nalandaki comme la République lobi tanga zoloba que ezo senga aide ya gouvernement ba pesa misolo ba pesa pona ko encadrer ba réfugiés wana bandeko na biso misu ba ko banga ba kimiti ba ko vana na ngambu ya Rwanda. Alors ba musicien ba mbongo bino bolaka ba peuple o baza na Rwanda plutôt na Goma peuple o baza na Goma bo chati na bo do bino bo komisa batu ndeko na biso est on dirait marchandise na bino soko lingo beta concert batu bayo kelo mawa kinwa pe lokola zakane mo boye kinwa moko timbelongwaka soko yoki o yende mutu alingaka este mingi ba misi so balinga este mingi bolakisa siko ke bolinga este mingi bo chala bo pesa badon esenga ba kisi kuna esenga biloko kolia esenga ba matela bo chambongo na Goma bo chati na bo do bino bo komisa batu ndeko na biso est on dirait marchandise na bino soko lingo beta concert batu bayo kelo mawa kinwa pe lokola zakane mo boye kinwa moko timbelongwaka soko yoki o yende mutu alingaka este mingi ba misi so balinga este mingi bolakisa siko ke bolinga este mingi bo chala bo pesa badon esenga ba kisi kuna esenga biloko kolia esenga ba matela bo chambongo na koloba vérité parce que na boyi na telema liboso ya nzambe atunanga makambo ezaki bolobaki yango te pona nini. Je préfère mieux mourir na makambo na zo bakena kufa na malaria. Alors ba musicien na moni bino boza ba ingrat bo négliger population ya este bandeko bele ba bengi ba bigérie na internet na page na otika ko publier mwana mboka faire egola tika ko publier ye o monite ka sengi pardon ayeba kité ba musu bazolo ba ayeba kité ba musu bazolo ba programme ezalaki déjà établi to sola na skolo kwa batu soki likambo oyo faire sali lelo likambo faire sali lelo oyo soki ezalaki fali pour pa muta sala ki yango même si fallait go senga pardon oyebi combien de fois bolinga bo jijango pardon ya faire ezalaka
mbala moko automatiquement bondima yango lokola ye mwana Maria nenga mpeta lokola ye mawa beaucoup des erreurs azosala bino bomona yango eza normal tokende ce qu'on a contesté nenge faire akene ko visiter soi-disant sala kobeta lobby sala kobeta plutôt nenga kende lobby soki ezalaki fali pupa aye po mutu ba komenga na commentaire yo kizengi yo mayele te au moins que faire abandi na ko senga pardon non faire ça leader d'opinion soit bo sali sake makamala boyebi ke ye bato ba occuper la bango yete azane na audimat par rapport à falite et tout solo la ngo pemba ngo bino bolobaka parce que ko visiter salle na jour ya concert ndenge to mona ki sega kufa ki awa il fallait papa chéra beta concert c'est deux choses différentes ko visiter salle boko ki ko reporter ngo boko sabi sauter boko ki ko reporter ngo et surtout que ba kolo salle wala ba et salle wana eza na Belgique ba yebi o ezoleka lelo na este ba yebi o ezoleka lelo na ville capitale ya Kinshasa ba tu ba sala ma marche soki bureau ya ferry to ferry ye moka benga bango lobi ke voilà bozo mona puis bango mo ba hôtel ngo ba France 24 na ba TV5 ba nga ba reporter ata pona ata après une semaine te makambo esila botika ko sa population ko tant musicien ça ba erreur il faut pas t'en induire une erreur ou soit des Gaulois inconscients on est beau c'est pas makambo wana mais moi je ne pense pas que des Gaulois conscients ba ko ndima biloko wana parce que ba Gaulois msu bazana est oh bazomba mama zo kima na minute oh peut-être aza Gaulois toi aza Gauloise ba bungani na mwana mwana zo ebate na kende wapi na luka mama wapi mama zo luka mwana peut-être ba linga pe musique à faire bandeko na ngato solo la ko to tika ba biloko bino bo sala wana ko donc bon moi c'est sûr que date oyo ya revisiter salle oyo ezaki date mo ba kalaki soka kenda kango lobité ba linga ba permettre abeta le sous salté na amour du Congo on ngaki peut-être on moni sko biloko oyo biloko o faire à sali et ko ki ko faire révolter pe ba combattant lelo mais il faut faire révolter parce que tous les combattants, soi-disant, ça combat, et ça qui combat peut-être pour un ça fali. Parce que ceux qui ont fallu, ils les locaux, même dans le lobby, dans la salle, ils ont fait téléma. Pour que ceux qui ont téléma, ils n'ont pas fallu, ils ont fait internet, chaîne, parce que faire, ils ont fait bon, ils ont fait et ils ont actualité, ma cité. Tout solo là, alors, n'a pas si peu de combattants. Les lobino, botiki fera que visiter salle au moment où bandeko ba wale na este. Bandeko na Kinshasa ba marché. Et puis bureau ya ferré. Yelo ko la tala makambute. Ah ngana lo betal que congolais, na lo betal que o fan mo ba fali lo bela. Ça n'a rien à voir, na lo betal que congolais. Parce que ceux qui fallait ça qui makamwana. Oui, na ngana ndima ngote. Ngana ndima ngote ngaza fan na bongote. Nengana ndima ngote parce que ba wario bana est na ba okufa ate héritier ba telemaka ke na ko visiter salle mukola lelo nengana loba yango parce que tozo l'intérêt général intérêt à Congo mboka mobimbezo lela mboka yo ke na ko visiter salle et puis bo la biso vidéo na solo le temps que géri ko ba wario te na solo le temps que congolais de père et de mère na mboka mususu te si les gens ont la nationalité à Congo, ba bureau ya ferré, bozo continuer comme ça les affaires et erreur ou soit yibino ayoka ka binote. Namoni mutu mwa zo sanga faire ayeba ki na yete. Oui, tonto pour moi le bango faire makambo bela yeba nengote, il est là pour ça akata ba ne ba suki mais ba bureau musala bango nini. Bino kasi président Fati ba information nyonso. Et ça, oui, premier moutou une fois à informer dans Congo, c'est lui, les premières institutions. Il faut y aller. À quoi on a canal ni? Il doit mettre les gens qui est qualifié, qui est certifié. Au bandoé les informations, il y a source. Président place boé boé ça boé. Et idem na ma musicien na biso. Dans l'entourage il y a ferré. Moutou yeba qui te que mboka na minute yo batuba. C'est qu'on est au senga. Tous à la biso surtout même moral. Boyeba ki angote. Donc pour na faire pardon na ye, bolinga bon dimisa biso na makasi. Bon moi sengi pardon.
bino bagolwa bobimisa affaire alenga este makasi mbongo ya stade martyr alobaka eke este nga na otuna ngo kaka mpo bafanatike ebele bato apoto ebele mpe bakontribuaka batunaka biso pourquoi ti lelo mbongo wana epesama te mais c'est le moment frère tu dois profiter na erreur osali ya kokende kotala sale wana ntango ozolongwa France soki Belgique kende mbala moko kende kopesa don wana na este parce que na este bana besoin matelas bazana besoin comment on appelle drap kisi cette fois-ci faire il faut ça lango parce que oh déjà sali pona ngai na zolo bayango eza mabe soki olobi ke date ezaki déjà calé lukuta Belgique wana bayebi ke Congo eza na guerre jour wana ezaki jour ya spectacle été ezaki jour ya ko visiter salle ça n'a rien à voir avec makambo bako reporter ngote nana yeso ke bako reporter te ou soit bozo ba grandeur munene ngo bochaka faire été. Moi je ne pense pas que même Gali Galver a ko ça makambo faire sali même Inosmi même si Gez Mawete même Robino Bofingaka pourquoi ba erreur au bana mike faut ba sala ngo faire nda sala ngo. Allez-vous, vous êtes là, les Gaulois inconscients, mal compris. Allez, boya, Jerry, yozo koma bongo pona nini. Je dois dénoncer ça mabe. Ce qu'il fallait à sala kiango, en tout cas, n'engane sabino ke, ba waro ba ngaba bengananga. N'engane sa ke papute, to ça na état de guerre, to zo lela. Parce que agno sote ça intérêt général na biso, ça mboka na biso. Mboka na biso. Et fali pour moni yango fali pour passer na ba yango na pesa ke bravo bato belé bozolo ba ke même na ba golo bozolo la date ya Stade de France ko leka na ba warrior siko soki fali abimisa ki date semaine oyo bobi siko alinga bimana yango artiste un leader d'opinion président mo be faut ça bien informé Fali ti omoni azo kalepe akalaki makambu ya Stade de France o eza ba parmi babiloko oyo parce que ba information mususu ya este wana e bandika te pe bino boyoki lelo bute e bandaki mwa kala pour guerre este pe sali 30 ans Fali fala beta na ndolot bobi pourquoi fala azalaka loyauté to azalaka motivé te achaka concert wana ndolo yango moni na yebisa ba miselo so bosala makambo ko afali les 19 mbule beta na ndolo wana et ce qu'il fallait ça là kike ba musicien kana sa makambo na matala na soi-disant de bolobaka deuxième kabasele lingeza afali pour faire depuis kabasele kangae aluka muto otinela ngoye ba fanatique botika ko tia ba musicien na ba erreur soki musicien na yo asali mabe na place ozomo na peneke eza mabe okolongwa fanatique te ngana mona ba golwa mo boye tangu ba nilaka makama Paris la défense na ba o ba lelaka ba ko lela biso ba TikTok ba wanga na lelo ebele pe ba ko ba vérité mo boye to ko tika yo to ko sundola to ko motama kamno na musika soko mati podo mo beti ne to ndimi concert wana. Et yango le faire révolter na ba grâce mbizi ba siliki ba ekolo ba grâce mbizi yo ofingi e bona boy peut-être bino bozomo na ngoka bongo mais makambo faire sali et koki ko faire révolter même ceux qui ba combattant bazaka pena ba vrai ba combattant et koki ko faire révolter bango na moment où tozo le la makambo guerre to koki ko za makambo musique te mutu mo akeko cha date ko visiter stade et salle plutôt. Et puis, selon les informations qu'on a eu, roi Bordeaux. Et comme il sous Ijare na ndengeni. Et puis, alors on va se visiter. Et là on est prouvé bino que bino bagolo ba role na TikTok. Et là on est prouvé bino que akobetango. Motivation ni esa la bino. Parce que information Ijare no se bima kala pa Charlie Prince. Baso linga ba cha date mo bo soki na ba joint kuna ninga o chango wana. Et puis, moi ça m'étonne lobi na moni Picasso Mbayabo. Oyo ngai na za wario mena bisaki bango botika ko finga mutu ya mayele oyo peut-être faire ego la tikali na ye sur le plan artistique même tina ko conseiller siko yo pas paroles na ka vidéo le biom to ndo sala ngo vidéo ngo yango to chango poto mona ngo parce que nga TV bongo mire bongo na TV tota la vidéo ngo n'est pas paroles azo tuna mutu mo temeka na yebi ko monete
Après, Picasso a repéré sa date. Parce que Picasso va golo va finir là maman na ye, Picasso va golo va finir va traiter de tous les mots. Bon ça là va fanatique à maïli. Si ko yé wana na faire. Bon ça là maïli. Toi dans la vidéo. Date. Oh, papa avait Yoana Boutuna. Yo ma président titi. Ive, date va bini. Dat. Pikas. Pesa dat na Date kamera. ande. Kuna okite herba vai Ça, date. c'est dans la page watch tout à l'heure. Non bo chete. Non, ça va être affiché. Très Foucault. Kasi. OK. Donc voilà. Date bozongo na affichage tant ezo bima, bo mona mo kalate. Soyez connectés sur la Finga page. ki lobby, yé le son entourage ya artiste. Bon moni ke bino de sopi bino. Ba fanatique mal compris. Et je ne pense pas que ba gola tu ba finga efficace. Mais ba bo finga efficace bo kufi na Sony. Yé wana atambola na ye. Yami balé. Biso to la guerre na est. Tala Karine na faire maramba osala. Total. Soko pas peur. Ah, d'accord, là, t'as préféré, mais Même pas peur vu. Karine Mokonzi. Ça donne toujours quelque chose de. Pas peur vu basket. Nation, là. Soko pas peur. Ah, d'accord, là, t'as préféré, mais Même pas peur vu. Karine Mokonzi. Ça donne toujours quelque chose de. Pas peur vu basket. Nation, là. Karine Mokonzi ye monano. Mama est alliée. Karine Mokonzi mama est alliée. Aswana na ina Chantal soki bola kuna basana mama ba théâtre na bango bes na mama ba okosa na ba ofingana ayebi mama est ayebi mama Kongo tepo afana na poto. Artiste yé pa yebi na mama ele kana est ta bilo ta matala na ba osala biso. Papa il volati kitoko olati bien olati boye n'importe quoi. N'importe quoi. Et ça peut n'importe quoi. Parce que ce qu'il fallait ça là qui a boye na grâce mbizi. Ce qu'il fallait ça là qui a boye na gloire langi na moment ya guerre. Obi ele ko bonga bolo. Bato na solo ka bozonga bato. Alors, awa na yaki ko loba etant que koko ba warrior te. Na yaki ko loba faire gola. Mwana Marie Makiesi. Lukaka oyebaka information. Si c'est vrai, n'est pas tout le monde sur la page. Parce que dans la page, la tendance, ce sont des mal compris. Oh, combien de vidéos, combien des Africains, ça étonné dans la vidéo, auprès aux autres qui ont visité la salle. Mais cet artiste, chez Bango, kuna bitumbezat. Ayo ça nini boy. Et ça passe. Et ça, l'artiste, mboka loba, ngale loso mbongo epesa mina okeno beta na Rwanda. Tala babiloko wana le loso kezaki fali. Yango moni. Fala zane kaka aimé na ba warrior na ye. Soki ka bandeko na biso miso batika ba benga ba congolais mitema mabe. Parce que bato ba osala mabe to mona bango boy. Aventure moi ke publier photo, oh fallait avanda na bango, conseil nini apesaka Macron. Fallait osola na Macron diplomatie à Congo. Fallait on s'allait appel sur comme mboka aso anaye. Fallait que so na Macron fallait à sa politicien. Ba continue bino mboka awa ne ba ko so na Macron te. To fallait nem ta ke so anaye. Eza pasi. Ba congolais tozo lela tozana bitumba na mboka. Il faut to bengana ba ennemi obaza awa. Alors congolais nyonso ozala comédien musicien peintre, il faut tous à la même morale na minute biso nyonso na ba politicien, ba ministre, ba député. Et ça te boya osala biso matalane zanga tina bana na este bazo kufa ba ndeko na biso biso ba katisi na ngamba Rwanda, so pe basali bango nini kuna. Tozo luka bazonga, ale bino boye la biso ba matalane zanga tina. Ou c'est di matalana, yo la biso ba sali bo héros. Ça la ngope bo beta ngote. Et ça, on va baisser, on va être comme éliminer. Ce qui est ma benenge na lobby, bambanga libanga na TV na ndimayo. Ce qui est ma benenge na lobby, sopela nga cantine mai, na ordinateur na yo, na téléphone na yo, na écran géant na yo. Et talinga te na lobby vérité, je préfère même mourir na makamon na bakena kufa na malaria. Faire gola a sali ma bé. Pardon wana
moi je trouve ça pardon moko boye ya muto sala ki ayeba ki likambu ayebiki na kocha marchandise na ngali boso ça pardon. C'est quoi ça dans ce pays? Comment musicien le roi il faut ça informer ma kasi. Ya ozo mona tonto promo ya ko sala nini awa na staff ya faire ba tâche belé mbatu ba sala raté. Il faut nommer Batou. Oza mutambo balabara kioza ba mapangu. Nommer Batou tchela bango ba salaire. Ba sa elo musala. Moi je trouve que c'est vrai. Oyeba ki no pena information goma wana te. Je ne pense pas. De Outi Canada, mbala moko na Belgique. Oyeba ki no information makambo wana te. Et puis na ba bureau na yo ba yebi na bango ngote. So bo teninga rigueur talibino. Ay na yelo ba itanke congolais. Toi na mboka moko yo. Bino soki bola la bien bolia bien biso ba miso soki zo tala ba télévision bo tala niveau mama soki mana mwana musu na tolo mwana musu na mukongo mbala musu kotoyo likona omus na mutu ça fait très mal au cœur. Soki bo tu jishango ke ngana sali yango pona ina fere bo c'est la pe mukolo fala o sala ngo bo la kisaki bo ina fali. Mais c'est faux. Alors, tous les warriors, merci beaucoup Nafali pour na poste naie parce que jusque-là, a commis au moins 5 postes à se poster par rapport à Goma. Et puis, à Kotika Bongote, moi je crois qu'il fallait une fondation et ce qui parle de Belé à soutenir le gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est qui a salaté. Ba millionnaire boira na Congo bo mibenga ba millionnaire. Makamwe belé faut soutenir mboka parce que même ba faire nos sala na so Congo eza bien té. O sala ba faire wana te. Ndemo ba musicien. Ngana sana mutu ka boye. Ngana sana opesi de combien na est. Opesi de combien. Et puis vidéo mon amoni faire à lobio na yemba nzembo est mais na RTNC ba lekisa ngote donc vie à faire ezaka kolela na kolila. Na RTNC o ba lekisa ngote na moni vidéo na sala on a tela binongo to ko mpe na suka na tela binongo ndenga olo na sala vidéo na sala yemba nzembo SM ba tchaka ngote na ebite so eza koteri donc lelo ki ofunda tina RTNC mais tina batu ba ke na RTNC ba tuna au lieu de venir de koloba na télé boy c'est pas bien et ça babilo mususu be erreur mo bonde ko na so sala ngo so to so bozo mo ndie to yini azana ba biro na tinda bango na RTNC batuna eloko nini ezoleka botiaka nzembu oyo te parce que ça nzembu kitoko na yembela est oza pe na droit ba lekisango mais tu peux pas venir à la télé koloba yango boye ozo funda chaîne naso ah maman mobalo fo boka bolanga na eno ba suma maman mobalo yote pardon moi mobalo alembisinga merci beaucoup na bino tout bolandaki ngai wa bino Jerry Kobetox koko ba warrior entre temps molobeli ya mboka. Parce que tant qu'on a un drapeau à Congo, nous avons mis un gaz, nous avons une mission politique. Et belé, parce que nous avons un bébé qui est au bunga. Et belé, parce que nous avons un boule à télé. Il y a un moninga, et là, nous avons un warrior et Vandi. Nous avons géré comme 207 de la presse, nous avons un drapeau. Petit belé, nous avons un drapeau. Nous avons un Congo. Et puis, quand nous avons un drapeau, parce qu'il faut que Congo na biso na malam. Merci beaucoup Nabino tout bolandi biso na Vision Plus télévision. Merci beaucoup na initiateur ya chaîne Oyo, première dame chaîne Oyo, Bella Dinganga Massa na ngai la patronne moi sia mwindo ngolo. Yebiselanga maman pasteur Titi la source. Bola mweleke belé, peselanga mbote na nana Lukoji, moluba de Lix, peselanga mbote na maître Serge Lukemba Oni britannique. Maître Junior Mukuna Toro, toujours Oni britannique, parce qu'il n'est pas à Oni, moi na Kunda on dirait. Maître Champion Liboda, Champion Liboda, moi on dit Oni britannique. Il a évité son à Luanda, pour Mikolo ya déplacera pas à moi na ya Kunda, voilà. Mikolo na sobo rapena Maître Matete trop. Merci beaucoup Nabino tout, en tout cas Bokechu. Yango ya hotel ma rosaba marche. Tika ko ya hotel biso soki ndenge nini ya yo wana. Obando saba video ka bifinga finga. Bimisa batu bosa la marche. Mboka il faut te sauver mboka. Mama Congo. Tika na makambu ya soki ya yabe. Lobela mama mboka.
totika na mama obo osala wana et on sala bien. Quant à moi, je vous dis bye. Botika a toujours connecté la chaîne Vision Plus Télévision. Bato na solo ka bozonga bato. Bye.